bato boyemba bato bosolola na bango bato bomema na poto finalement so bo créer le médium sur le si vous voyez mon jour ba bwana yimbe ke bo ndale bana mboka bakende bazoyokana te toyokanaka te mpe tolingani te awa namoni Uganda kotiela te namoni Rwanda te première guerre eza nano entre biso bato boyemba bato bosolola na bango bato bomema na poto finalement eza bato boyemba na bango bana aza na droit na te parce que ya mboka lo ya mboka liberté voilà mais so mondela azoautorize baautorize banigérien ndeni sega problème contre biso sadi mondele kaka bino mo bauti na mboka yo oza na bana mboka ngo ya mobeko mondela ndimi bango maboyi oluka siko otuna nde mobeko bino mpe fo bocreye le bien makasi so bocreye le médium sur le sikoyo moko zolo bale bwana yimbe ke bo ndale obi ntabo bale sanga na bele na bato bele ni ngala na c'est normal mais c'est pour la ligne ni totalité parce que c'est pas là te zongi déjà ah ouais ni totalité eza interprétation générale za makambo biso to lobaka déjà bana wana ba kominde makambo biso to lobaka déjà ngala lobi déjà biloko délai on a pris beaucoup de risques mais bango ba super pouvoir ya kokoma mboka oyo kotambola bongo na domaine ya kolobela mboka oyo akokoma komi oyo akoyemba yembi oyo akoloba donc ngai naza tout à fait d'accord na bana wana eloko ezoboma kaka récupération politique bato bana opposition bazokanisa loko bayembani bato bana pouvoir bato bana pouvoir mpona bo bakanisa baza opposition nzoka bana wana bayembeli nde bato bayembe barépété nalobaki eloko moko ndenge nini tofutaka courant oyo tosaleli na osali 30 jours na kini courant eye 22 jours 8 jours ya molili mais baopeso courant facture ya 1 mois alors que 8 mois na 8 jours ndo salelaki courant 22 jours courant alaki donc batekeli yo molili eza ba réalité comme on va critiquer donc tout le monde mango te à un certain moment il faut condamner mais au-delà de condamner il faut poser pe ba acte faut bana batikala kana boyemba te il arrivera un moment donné autorisation na besoin koyemba kaka koloba te mais il faut poser des actes loko to zelande ya wana Congo to uti musika makambo za ebele il faut to s'interpeller au quotidien ngala zao na bunya yo za na bunya yo na bunya moto akashaka to na banda to na sinki to na bukaka to na bunya to na ituri là c'est dans nous ituri to na ituri ya place Masasi la fazolo batu za plewano awa ba récupération politique ezali ba politiciens batika ba jeunes ba se prendre en charge ba jeunes on a ba ko sala musala te pona ba politiciens ba sala musala pona ba yembi pona bango to boy ba politicien ba komisa mayembi wana ekomi ya bango la politicien te eza génération na biso bango basali ya bango ba yibi muto malamu kuna na oya bango azate bato nyonso babula na Mobutu babula na Kabila le père miyibi na miyibi bao bayena Kabila le fils miyibi bao pe bao sala papomba donc nzembo wana bayembeli bango te eza nde réveil ya biso jeune parce que eza génération na biso po pa bakotisa lokwa ko bona bango po peza bango kuna ngaki no parce que banzembo ba église batina na côté jeunesse pour fonction de l'équipe nationale et nzembo église ekozala mais faut tala oya qualité po ka banzembo église on peut voir ici mais faut tala ka ya qualité ba 200 litres tosambele kosila te ete osila te mais banimigana kochala sifoso de la monde tosambela te église mondele pasambelaka mayebo osalaka part des choses so totiki kosambela ya une vie après la mort biso tondimaka lola ezalaka c'est-à-dire tozela lola après liwa tokotika kopo wana te nous sommes pèlerins tocontinue mais ndenge tozali ya biso moko toprendre conscience ya makambo oyo towana ondele tosouffrir na richesse à côté tala oyo eza na bunya oyo eza ya danger mais or ezali awa transformation ezali te bato baza na eve ya conscience te naopesa anecdote motoka bwana place wana makambo mosusu nakuti awa eza clair bagere otoyoka mosika gere ngana katisaki lokwa na oya na okuta Rwanda Uganda bakota rien biloko yango namoni yango te historique nyonso na zwi awa na osala miso mpona Kinshasa ezaka gere tribal bagere ethnique bato bazobundana te bango ezaka presque lokwa kuluna bana matete baoyokana te peut-être bakartier toloba bana matete to bana ngiringi na banda baoyokana nde bagere tokotia mais différence na bango bango bana ba arme létale munduke ko boma mutu mais na Kinshasa bakila ba bwengazi ba bolafa bango bana ba machete ça nde biloko tokutia Rwanda wazate
C'est vrai qu'on parle du Rwanda derrière les Hutus, Makambo Banango, il y a un mouvement, il y a un Kodeko, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un mouvement sur Kodeko, ça, le roi Bouboudia Congo. Bouboudia Congo, on révolue. Pour qu'on tienne une lutte, il va évoluer. Donc, il y a des gens qui clairs. Ce que les politiciens vont s'accaparer dans l'eau. Et là, on monte à Monia. Na Kinshasa, on monte à Monia. Nicolas Kasso, il a bombé sur les réseaux sociaux. Les politiciens vont récupérer la corruption. Mais, là, il va se bomber. Dans le village, je suis allé interroger les jeunes, même dans le Marabout. On a interrogé les jeunes. Et là, on est dans ça. Il y a des jeunes, il y a un mouvement de jeunes. Il y a des bomi, il y a des bango ba kangi photo, bango moko ba sali vidéo parce que ceux bazo ya boma bato. Yo c'est le aux na makasa au filmer. O ki mana pose ça. Et bango moko c'est filmer. C'est bandia. C'est bandia mo ta filmer vidéo ça. Mais comment se fait-il ba action les autres sala ma bazo boma bato massacre no ba filmer. Bango moko ba boma ka pe ba filmer. Est-ce que yebi ba mouvement nyonso mo autodéfense par exemple ba groupe na bango. Ba groupe ba WhatsApp. O biso na yo to wana kini 5 to yeba. Ba kotisa yo 5 yo yeba. Ceux qui ont sali action, à Kamati en publié. Yo ko na Kinshasa soit journaliste, ou qui muta bengi na téléphone. Allô, Sango, nazo benga to na Djugu, awe indi babomi bato. Nazo tindelo ba vidéo ero. Akamati ba vidéo ya uto bomba batatindeli yo. Atindeli yo pe na ba photo. Yo kamati o publié. O sali musala rebelle, o komo ke aider ko rebelle na communication na yi. Et loko to sala ndé yango. Ba politicien nyoso bazolo ba wana. To na ba problème na osala mise au point na Kinshasa, mais c'est que les gens doivent comprendre awa. Guerre ezali guerre ya bana mboka batunde bazoyokana te toyokanaka te mpe tolingani te awa namoni Uganda kotiela te namoni Rwanda te première guerre eza nano entre biso nazotuna bango baquestion qu'est-ce qu'il va pas bato nyonso kaka nga nayebi te me tunaka bango ndenge bazolobaka moto moko azoyebisanga likambo aza bonne chance tata mapasi boni bana 20 ans otia date anniversaire sango ayebelaka date anniversaire ezalaka na septembre likolo ozonga poto te et dans le but de défense. Le 20. Il y a un playback. Là, les 29 francs, vous avez si c'est pas de problème. Esclave. Tata m'a pas ça. Ok, il est dans ma souris. La bêtise à Paris. Je vais voir le public. Oui, il y a un bino. Il y a bino, on a bino musique. Bateau va boire, va beaucoup mettre la musique. Bateau aux alamaka. Bateau boimba, bateau bosolona, bateau bomema na poto. Finalement, ça bateau boimba na bambala. Aza na droit nati parce que nyamboka lo yamboka liberté voilà mais so mondela zo autoriser parce que ba autoriser ba Nigérien de c'est gars pour le contribution ça dit mondela là bino mo bouti na mboka yo za na bana mboka ngo ya mobeko mondela ndili bango maboyi olo parce que otuna ndili bino pe faut créer le bien kasi so bo créer le mais les gens toujours là si bo yo mo zo ba ya bwana yini te bo ndale obinta bo ba